te na bino balandi ya télé-réalité ngai Bénicia Tutonda naza na esengo ya kopresente bino émission oyo babengi télé-réalité. Donc pour les peut tout bon ba eloté. Donc au côté moi muke akendo luka comment ba marié ba vivre mandat na bango. Chaîne na bino epesa bino ba réalité ya via Kinshasa RDC Mobimba, eza télé-réalité RDC. Ozanga te ko s'abonner pour na ozanga information te, ozanga komona réalité ya vie te ndenge ba jouer ndenge ba artiste ba ndenge na ndenge ba mona bon kaka na télé mental pe bina bon ndenge ba dehors ya télé. Et tout le temps il dit que petit travail na pression côté. Ya moi ndeni. Hebi ka confirmer nyong na fora ya. Ka fota ni tani na banda pa na demi banda tongo. Ya mais pour nga bien. Ya bien mais ya pour nga bien fort. Ne ba boulot pe tu tout ba no lever. Ah mais ne ba boulot pe tu tout ba no lever ba chom. On a idée ya. On a idée. Ya ouais. Ya nga faut idée pa. Ya ngwana. Sawa bon. Katonya bacho kaka. Tonna ngo kaka. Yata pichu tumbose. Mama na bo. Tout la tête. Oh, soda koma. Yana bu. Ya yo chombo mnebo benja ngwa pichu. Ya tekno laksana makina. Ya laksana makina basa ilo tizi lo bangani bata kama. Ya sima na bona. Ah, yo mente ke bo to kutila. Yo lalun ko. Yo, wote ba mettre. Yo te ba mettre. Aya, kata na bona. Ah, yo pichu ba bo dia bunde. Elo ngula lipa. Yo confirme yo. Yo confirme. Na benga bino ya bino. La benga bino bozela. Ani luta. Ngala tina bo non. Allez lo ça. Yo ka sala ya. Sili lo ko za ya. Ye. D'accord, bah belé mais bakini, on s'en a corona. Yo, banyama pamba tolongo ya.